Ban à Poto, ban Afrique, ban monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Ban à Poto, porte à Sima Bakani, Bedi Batutu Liboso. Bomoko ya mboka kaka na souci on peut saluer le Ramalam. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour le retard événement qui ça famille au Monakala. Oh matanga CDT lelo ya raté. Oh anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kaka na bomoko ya mboka. Ki ba makasi na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko ya mboka bakisi. Wana flat, wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo, ozana salon de coiffure, ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso. Donc biso na minute balobaka www.com osakani na wera sankara dekuta na ko edeyo pona kozwa na référence na côté okola na makambo tout on a kozwa CV et bimi na computer. Et ça, vraiment, que l'on a mis un avocat de la cour, na kosambela pe bato parce que comment j'ai engueulé quelqu'un. La minute au grand hôtel est transformé en plage. Togoye banana nyango bakota mayanzi mingi na vie. Soto che moko esimbite mwana libabe elo na minute akomo bandela bandela et comme un foutuma fan de sa famille beng sabanoko ba lokiye ba disque nezo simbate. Soit siko bill na yo wana, ta de bill ya mukie. Soit siko bill wana siko na brassard na ya match mbula. Atika nango. To chrétien na musique eza monde pa. Musique eza monde ba ingra. Musique eza monde mo tika lo comprendre ngoti. Oh Laura kote lorote na finga bato. Hey bato balela bazali na lelisa ba mama, na lelisa ba papa. Na lelisa bato nyonso za makambo nkote, za makambo ya. Voilà, merci na ba internaute nyonso balinga kolanda toujours émission na Bwaka Ndobo. Nde nazo insister que information ya solonga mna mema mikolo nde ba obenga nga molobela bana poto eza vraiment ma sécurité parce que mosala ndezo monana. Auti wa auti ka awa mama kambi vol mianda www.bomokoyamboka.com lelo toujours ma sika na ben on lembate que la bino di nouveau bolukaki. Lelo naza déjà quelque part na senti déjà que bo sentir pe on na moni eza grave mais pas grave tellement. Nous avons invité Nanga au Ngamona Sepena Yambaelelo, bien que chaud, mais merci quand même na plaisir au Salinga ou Yambangi Panayo. Bonjour Sankara. Ouais, bonjour en tout cas, na Sepeli Bomoko Yamboka. Batigabino. Na Sepeli Makasi donc Tara Boyozo ba information na source sur en tout cas ba internet union sur bazolanda. Bolanda sitona mission danger. Merci beaucoup. Bwaka Ndobo émission na ninga ngoma kasi ni na ila bino ka di nouveau. Ça quand de compte à outil aux États-Unis, c'est vrai. Tout biso toutes informations ma bien. Ouais, na aux États-Unis en tout cas le kuta ma bete fana kende parce que na ki na eloko moins important à vivre fagina sala eloko ngezaki mariage. Donc na madame nanga o tozarane ndako moko na Congo parce que na comme résident congolais. Donc voilà, donc tokenda aux États-Unis, to compé États-Unis bien. En tout cas, merci déjà na bana Los Angeles, bombastique na Elevier Boula ba Eric Ngoma ba yamba inga parce que to bandaki par Los Angeles. Après to kende Indianapolis, o esika petite sœur na Nana Benga, maman na Preston, Precia, Presley. Motema ya Dr Dadi Bimba bana Indianapolis ba yamba inga kitoko ya kosakana te. En tout cas, ezaki bien tant to longo Indianapolis. Yo koma ba benginga siko na kende Oklahoma. Esika ba yamba inga e pa Serge Ibaka. Wazaki vuma parrain donc Serge Ibaka NBA taille mubaya mulayi obasi bazole la metalaka Kerry Westall et puis Rachina Ibaka Obama tant ba yaminga mariage l'équipe bien tinande na yo zonga pe France bon bien grave parce que madame nanga comme États-Unis makimité parce que tolongoli complexe za ke muto so keka fotika na poto ake pour 20 jours azongi siko tozokene Paris parce que faut alambela bana pâte à la bolognaise. Et là, ils ont maman tata, mais la comprendre Sankara, osa congolais ou comment déjà parisien, mon qui bal États-Unis, bon ils ont neti yo poko décider mso bala no mso na Chikapa, oko bala pe na Brazzaville, oko bala na Cameroun et ara okimirando madame ba ebele to te mariage na minute oyo so net solo obio feta on a bandal to feta on a mbinza sko kimirando na bandal ezaka selo programme. Ils allaient péka que madame nanga mataninga ou tout mata 13 avions
tozongi makolo vimbi na bandi commencer parce que leo na minute oyo omoni balobi bamboka mususu na babilo mususu faut découvrir yango na préféré na madame nanga toke aux États-Unis toketi Hollywood cimetière Michael Jackson le quoi pe fanatique à Michael afandi akangi ba photo nga suko tellement tozamo ba parenté na ba Michael Jackson na banyolela we had donc on se sentir que t'es pardon donc voilà na le barou des athées mais sangara que délire nde bato super msu arotala msu fêtiner na bateau nde biso qui se fêtait aux États-Unis mariage l'équipe bien mais sauf que bato mikolo ba bengaka son caro avantard donc naza mo avantard parce que tala mutambonga liembongo na et puis asali ba plaisir na et voilà ça délire nanga. Félicitations quand même Sankara Dekunta. Merci en tout cas na habité yo que soza marié te kalaté ala nanga po bata landa monde entier na yo ke héros wa chelo mutema ka bois noir les sous taraka il y a des gars donc Sankara Dekunta yo porte-parole valable ya maison mère ya mutu ya Isaac Sankara aux États-Unis Sankara Bali mais Sankara a toujours porte-parole à maison mais auto changer bon le long na artiste ce prévenez que bomona tout ça la 9 chansons na masananga métis blaze éléments au leona mito que je sali na basami mokili bazana reine na ba Nicole Biaka pour famille za munene ba Solange Tungi donc et ça là vraiment que leona minito bomona ba comme benganga les patrons de la musique congolaise mutabuka songa mbeli ya kopal to samba na ba collègues to fanda itake biso na biso ba artiste après voilà donc talara comme je suis trop intelligent et ça les vraiment que leona mito ba comme benganga avocat de la cour na ko sambela pe bato parce que comment j'ai engueulé quelqu'un hein, la justice arrive vraiment le rôle là donc moi na qui classe mambele kata Diego Kao to beta histoire ne leka Starley le sala bien ça makasi tala collègue no ba problème pour mambele voilà pela donc ngai le kate ndenge na le kate le kande il est ba makambo batunde ba lexaka ba ne le ka jour ele ka même makambo ele ka ati o bando beta ngata ta papa bana nga kimanga tika ma copine so Didier te Didier pas une époque na donc ils ont normal au moins tu yo le la minute bat batala ka yo ba tala ba benganga pe ba bi mais sanka moi si on a bois noir ndengwana sans complexe mutaboya chokwa boy ba mélange ba jaribu chango suna ba mekako bois ka su mafuta na kati na moyo choko makaso nde mingando amateta batula ba 4h biloko wana nde to boy zoko pan talaka na minute sekeli na français des fois te taba lèvre maka jambon mélange pena charcuterie pardon bon zonzutan bazo lela sunde banzutan babi mafuta oyo la sabna ke santé seke na bomona mela kwa ker Yesu Sankara Dekunta beta lisolo na ya ingeta babi yo kanité balobi yango banani parce que moi na minute au photo ko c'est la pe balobi te na batu te moi na minute biso on a jeune qui fouti ya mado elambi yango et puis yango forme na ndenge ya mukete jeune ko to bandoza ya ingeta Antoine Zima quand même ko to na ngasko question mo pona moni lo makambo 30 namba mo ko na zo ba suste siko fo banda yo na ko c'est la balobi makambo te siko fo na to na moko mo ba bazana banda ku balanda makambo yo to na po ba réponse ezanga apparemment bat ba yo ki na bango yo ndolingo yo kate na journaliste ez émission siko na yo kité s'il vous plaît flashing guitar boni marche na na répondre à la question. Problème. Merci beaucoup. En tout cas, Flashing Guitar, rien à dire, rien à prouver parce que bon, on a minito, tous les seuls orchestres, on a minito ba diaspora, ba combattant, ba na poto mukili mobimba ba yamba yango, ba image dans internet, na journée moro disque ici là. Donc salamate et puis bien parce que Flashing Guitar na ba clip na banzembo ils ont d'accord bato ba compta parce que biso to lita contre bêtise et puis le na minute où raso to azo liter sous contre piraterie o achaki cd na $1 o bato nyonso ba sombi ou raso na pesi chance na ba Nicodème ayembi ba Arkeli ba Limousine Richie Watanabe ba Miel de son ba Tade ba Papi Kakol ba Ali Mbonda donc en tout cas se porter à merveille. Yango fruit nango leona minute tout ça la présentation album otowe beta na grand hôtel de Kinshasa il y a 3 jours ça concert il y a 3 jours na bengisi yo na bengisi batonyo parce que ba délégation est de par-ci par là donc de partout parce que leona minute au premier concert au beta concert il y a relax
Donc total en nani yango le plus musclé, total en nani yango bina poitrine bina marque, vous comprenez? Donc total biloko wana tout naninga sexy. Et puis deuxième jour to bisko to bengsi ba bureaucrate. Yom to lata veste ka mukolo mariage na mukolo kula. Vous comprenez? Donc to bola ta ba veste na ba cravate to bengsi ba bureaucrate ba to ba travail à dire. Zo sanse bina total nani yango oyo na minute ola ta veste eleki ba veste ba congolais nyonso jour à grand hôtel de Kinshasa ba responsable baroya ba nyonso wana masque de vieillesse wana problème ya libala wana problème robota yaka okuta na ba boss ozo zo libala pour délivrance ces jours wana concert wana dernier jour wera son abi concert à Babouchi et salamate to na plage te toke mwanda te mais na minute au grand hôtel est transformé en plage tokoye ba nani yango ba kota mayanzi mingi na vie. Nani yango balongola liyanze panzana nani pe bima ya mobimba nani bachaka petrole ka usaliyanze nani abeta mabaku mingi na Jacques Coca-Cola na lipate na ba genioso be salama na kin tokoye ba jour wana donc to ana besoin bato makolo soin parce que we raye moso totali makolo pamba okoli on compte sa burger manzaka es bima lokwa ba sauce barbecue ba ketchup ba mayonnaise makolo tel meza soin to bengsi pe ba vrai chéri on y soit soin makolo soin zoto soin donc vous comprendre maintenant que va pécho na ba olata pe no mon makolo pamba ko otali bino bi otokola mona konta viande hachée tokola mona konta makoso pepe soupe pilipili vert donc to bengisi ba petit to da repesi fufu benga en basse classe on a besoin shawarma on a besoin hamburger on a besoin frites on a besoin mon congolais beaucoup ça un peu mon congolais ndambe en tout cas congolais na minute yo ezana ba petit musunde ezana banda botama pali ya congolais yalo bana biso to bota na poto emso ayebine pe makambo wana te potanga kenda ba classe ba o laisser makambo susu on comprend tant yo yele pondu abi n'importe quoi donc ça ba biloko wana me biso mo pe so bando pe sanga frites na ndeni ndunde ezate na Thompson et c'est l'autre collé là donc to obligé ba to ba repater ce que ça na ba petit to ba s'intégrer na Congo oh ça pe na mso tuniem qu'est-ce que tu vas manger préféré na lia glace. Mais mutum somo ni bena mumpikwa matembela bandio popola moto e mo bandio lamba ba petwa na basu na tante poki ni pe chanzo na mamangu ba mémoire na zolo ba français mais français ka les alaga fo mutumo a pouvoir mutumo a bonne vie mais tala lelo français sambwa sankabeta biso lisola jene ka ingeta polémique ya makasi yom do web sanga ngala na polémique te parce que yo tambolimi informer ngate polémique ya makasi mais préciser te non na préciser non ye bandeni polémique ya makasi oyebi na yebini yo yebite ozana kisasa yebite ke journaliste ezo beta te wana wa ba ya ba générique mususu namoni ozana voyage hein oui journée ya en tout cas soyez la bienvenue ndingo bon moni le na minute au c'est normal au na minute am soko za be fanatique ka Thomas Lokofi oza be fanatique frère Mbuta oza be fanatique frère Mete oza be fanatique Marie Misambo yo za ya mado esali yo ke on te sanka otuninga nazo répondre yo leo na minute yo moni même na combat judo oko banda temba mo premier bagarre bundana lourd et tika la simbate donc cela veut dire biso na minute so bina yoki ya madote oui na yoki ya madote en tout cas merci de na yoki ya mado eza bien en tout cas Fabregas et la gisi formation wera pesa e et la gisi ki auta na maison mais lelo biso wera so na za le sel mutabimisi banebele lelo na minute yo soto tchela yoki brigade na yoki kitoko mais soto tche moko esimbite mwana libabe lelo na minute akomo bandela et combien mvutuma fan de sa famille bengisa banoko balokiye ba disque nezo simbate mwana libabe bana kati azali sankara donc wana obo ba disque simbite azali o ezo beti kutute yokaniti donc azali mais lelo na minute biso flash india ingeta wera so la rien à prouver nanu to rater le remonte banda to banda robeta lelo na minute na ebi goza mutolinga mingi kolala par rapport à santé biso to lala te to kenda ba boîte oyo nga to zoloba te par rapport à santé mutumso fala la mingi parce que développement na même ya corps même ya makambo biso la za ba lalable o na minute yo photo bima partout to kende poto na monde artistique esenga faut que libanda pozo ba ekotu yango moni biso ba minute yo nazo betelo ke yo mutolalaka en tout cas faut bandoloko bima yo parce que là na minute yo flash india ingeta bon ça va OK to que c'est normal otala trace TV c'est pas grave na tuniga parce que au mona msuba pour ma courant au mona msupe na minute
TV bosimbisa na nyongo yango mso za sous informé yo mais nazo expliquer yo na film TV na nyongo ba 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 bi kosa te na kosa neti ndeni nazo betelo po bana poto oui OK kitoko bana poto baza na batala la Trace TV siko yo makambo beta li solo OK bayebi batala bloc adena que s'il te plaît to solo ati mama batala bloc adena apa bloc adena leona minute flash ndia ingeta générique nana oboka na Bercy ya mwana kata mfumbo na ebite so yo les brassards na ebite te to gendeti c'est faux parce que brassard ko ba pesa ki ya capitaine na pesa ki bilo besa ye mo kana succès ta opesa mutu brassard botika bo ça va oyoge wapi na koyoga te total la TV te vango na Congo wapi bila le kaso arenya na mboko moni ka seke tuna nini zala omona mito zala cultiver nasa vraiment cultiver on a vision que na siko est-ce que yo beta masolo OK te na ba pesa on yoga oya zela pas Bercy yango otage on a zelo ka yo lo bana pas avant bo et là on a expliqué yo on a expliqué tambola ke ba la fausse information yo kana betelo comment lo na mito ozo lo bana ba bato o la ka bato bisi ba on OK so tambola te ce qu'on a informé yo aux journalistes faut information na source Léona minute na Congo yo lokuta mabete Bercy mwana za mutu o Léona minute yo répétition pamba te kama na ba CD to zala te répétition pamba na disque bimati test ga ya Bercy ya o zala te de mona testé te na tunika est-ce que yebite ke CD wana na mutu ya sika na maison mère tant bien oza omonike Léona minute problème na bino sikwezani problème na bino za yozo luko le ka invité na maloba parce que Léona minute merci parce que na ebisoki yo otuna nga ba question obisinga osilisi siko tikanga na répondre bato ba comprendre hein. OK merci na sepeli déjà na brutalité na c'est que oza mutu mo mobali ya obalo pardon ozo ko pas donc alors on a expliqué que lelo Bercy ya mwana test ya pamba CDT kama koleka na album ebele pourquoi tant ka jour ya ki test lelo na minute Bercy ya mwana est-ce que masolo to beto bato bana ba CDT bana ba CD donc oko bando loba no bando tepate pa ba ocha CD ba yoki travail ni Bercy asali lelo na minute so totali lo besupota ayeb sibso kata mfumbwa rien à voir wera sana sali featuring avec l'enfant mwana anaka ya bloc adena leki ba leader rebelle na succès oh lelo aso leka na ba trace leka na ba chaîne za câblé lelo na minute wera so le roi de la forêt o robeta no disque lelo mais est-ce que o beta ba concert tala wera sali 3 jours ya Grand Hôtel de Kinshasa est-ce que wera ninga zabwe na ninga mabete so ezam susu o moni siko o manqué wera ba respect pourquoi parce que o manqué wera ba respect pourquoi parce que yozo luka cha wera na banzinzi o luko cha wera na bangungi na santa wera ko comparer jamais l'éléphant on va comparer jamais lion on va comparer jamais c'est pas grave non par rapport à niveau ya wera le niveau ya wera s'il faut les comparer msous fois ça msous non ndeni jibem pia na papa chéri msous na bimsi disquete ndeni ne msous attends na lo bana sens nini na sens que makambo wera sali batuno so tanga kombo na basali yango te tolobi musique yana lobi te po da musique yozo bo to lobela nini émission est-ce que to lobela bale Dieu merci mbokani o chaki kufa en tout cas les gars normal na respect ba batalanga sanka de kunta en tout cas programme ezaka qui 3 jours toza bongo vraiment na 3 jours il y a Grand Hôtel de Kinshasa oyo vraiment to bengisi ba délégation nyonso e uta de par-ci par là parce que ba lobi tozo chité en tout cas mais to chité nanga boka nanga batu nanga yi ba délégation ba ya sanka nyonso kara do brassa ka ya Bercy ndeluma. Bon, ça va. Na ba dobe telo siko brassard na yo. OK, yoga. Mutu apesa ke brassard abotoli. Kitoko. Na ba dobe telo siko. Apesine mutu mususu. Parce que ozoti kanga na lobate. Problème siko toza la. Na c'est sa question na. C'est ça. Na si d'ici. Oh. Bon. Avant. Yoga, bon problème ezaboya. Moni brassard oloba. Mbula so ebeti bato ba beta ba match ba équipe amukie, omona ba pe na capitaine na bango. Fese bandal bana capitaine na bango. Fese mbanzango, fese mbujimai, fese sonini, même na ba association ba école capitaine azali. Brassard ezana ngo capitaine basé belé capitaine équipe amukie, équipe amunene, mais c'est pas ça qui compte. C'est le compter le roi Côte d'Ivoire et autres coupe d'Afrique. Tondé Bercy a su coupe. Il y a animation Afrique parce que l'on a minute to comme talendé to take ba Nigérien na ba Ivoirien.
siko yo na brassard na bino a match ya poto muke yanga te bill kasi zwa siko bill na yo wana tade ya bill ya muke zwa siko bill wana siko na brassard na ya match ya mbula atika nango parce que tant o eza bata na été Bill Clinton a ça l'époque na oyo a marqué lelo na minute oyo à l'époque mais lelo c'est époque na bangote lelo soto solo na ba animation tout de suite actuellement tout le monde ba Bercy à moi na tout le monde ba Lobeso tout le monde ba Brigade tout le monde petit na solo ba Boaki Yamado tout le monde sona do eza actuellement mais si ko yozo kota mutu mo za na kata course te tu comprends donc respecter ba benga ba ancien hein respecter ba ancien mais si ko to na temps présent les présents ali maramusus parce que vous avez ça sozo sanga que non y pas ça le disque na ça le disque y bien que ça na ba disque belé au côté jamais dans les clubs na boîte mo senga disque mo bo ba becha yana soko bimara yana na che ba mission nyonso na bien za na ba mission oyo ba disque na bango betaka et pe na ba mission musu ba disque betaka ti donc cela veut dire que yo na pona ka émission internet olingo la musana batu ba kufa donc ça ma casse na dédicace faut pas photo désolé tout ça kana sanga d'écoute ok donc continuer karaboé donc malé mais sanga d'écoute ndongo ebimaki éviter wata longwe éviter sali boé éviter to luki éviter qui déjà poto éviter ça kaka na maison mais to longwe siko yo ka ba kolongwane combien de fois état que journaliste koyoka c'est trop dit total yango malebele au talamba y a pas de problème siko talamba lebele combien de fois que Richard Longwe te yo za na source là pas na ose yo za journaliste donc pourtant la tuna gyoza animatrice ou journaliste on répondre ngate siko ngana piomba mo titre l'équipe ma titre tout journaliste na ebiso journaliste l'équipe ma titre tout pas animatrice déjà na journaliste c'est pas pareil ebele neti nani oyo ebi journaliste ya basunga nzingo ebie ouais masanka mais na bandi betelo te basunga nzingo ebie makoto obi makoto ndem zimboma obi Charlie Mpumpa ok obi luku consample te ya ona tuni s'il te plaît siko lokanga na yebi siko babato yo nga na tangi ba journaliste siko yo siko actuellement na tangi lo Charles Mpumpa yebi na yebi to tanga na siko nga siko yo teza débattre oh za débattre siko pom na ngai ali lo mama mongo na otu no po ani sanka na répondre te lo lobi na ngani na tuni mambo héritier ya on a tuni opena lobi ya yo tu na ndeni mtlaime le micho mais au moins na minute y a pas de problème siko kana réponse na nga vana répondre avec tous les respects si avant na répondre boso siko nga na lobi na ate wana so lobi te siko nga na continuer na bisko avant na répondre s'il vous plaît na nga na tunu ka ke take animatrice ou journaliste entre guillemets siko na minute oyo obi ke animatrice batanga na ina y a pas de problème siko nga obi na classe quand même to zonga leso dossier na bena na répondre bon yo me pose une question oh tu nenga yango tra to na bi ko yaki pena na tembe mais to sola siko ya on a lobby siko na nenga normal c'est l'onde les émissions na yo ya ngasko problème na lobakaka s'il vous plaît héritier siko bando banda koyoka kalongwa oyo koza ba 45 fois déjà ils a pluriel yo kaka de na yo na bi siko koza ta ba 462 oyo bande banda ko bima longwe te za pluriel kati déjà te nombre ko kante ezala kanyo so lokuta de na 462 sala siko 462 moins 2 etikala kombe siko sanka plus d'information ni pona koyoka nyonso biso toyoka na ba 400 et nini wana yo mo yebi nga ko muna répondre yo ndo katinonga pendant tout nous répondre bien tout te yo kata ki yo na rappel ka question na éviter son rôle bas parce que na OK mais ko siligate yo ko silig jamais kutu talarai kito mais siko yo elo nanga lo baga héritier watana ba ni na orchestre Léon a minute yo batubaya grand hôtel de Kinshasa ba omona vraiment que héritier watana bazali ayemba pe ba denzembo na ye colonel Tshisekedi na Dadi Kimberni o ayembi yango bien o wera son le la PC ba artiste belle chance ba présenter ba nzembo na bango ba yembi na kati ya ingeta en live siko donc yango wana héritier nga zana zani na orchestre pour ton information en tout cas ba tunio so bo senketaki azana e voilà mais elona olobagage a kola na wengeta okufa na wengete mokolo linga sa pelo na e ça peut courage na ende ba Fabrice basali sans ka pesa chance akende na c'est bon ba pesa bon ngam na pesa chance ngata na pesa chance te so nzamba pesa chance
mukileza yangate na ndinga ovanda tozalaki na yo si mais mukileza yangate ya na minute ndeza wana soki un jour alingem so asala pe carrière na solo avec plaisir, il y a pas de problème parce que il y a pas de problème, on a pesa rôle nanga, wala kubanga note na oya. Wala kutudo côté la kubanga te mais problème nanga ya lindege aza artiste munene o lobi beso amoni mso sa carré non sans carré ne muta kanga zati. Mais pour l'instant azana wenge boya concert bo mona oya, pas de problème. Bon, le na milito ngabe na aux États-Unis na yaki, afanda na potota. Ndinga ucha ya nde miela sala 6 mois na poto ya ndinga dete ekipo ya kendaka nde na mito toke na wera na madame nanga Paris pour la mbela bana pata la bolognaise to kende to ya donc y a pas de problème biso na wenge wera so na sala ka mutu nyoso za libre o nyoso linga kende amsu makambeza gebele amsu ba démarche administrative makamne privé amsu su makamba famille po to sabe ba père de famille nga na mito na ko fanda bo bana ba benga na okende Nathalie amsu bana après na zongi donc mais entre ta bolo na biso sali. Donc voilà, mais en tout cas pour Nandengam Souke à Longwe Benanani Azanae. En tout cas, ça a confirmé que hérité Watanabe à Longwe Azali, na 3 jours de Romonaï. Exact pour quand? En tout cas, tu as conseil le 17, le 18, le 19. Donc en tout cas, il y a moi au grand hôtel de Kinshasa, bah designer, bah yaki déjà bah au décoré, bah projet Zali Moutounion sur côté na tapis rouge, prêter serment comme président et le côté mais concert. Oye, en tout cas voilà, bah majorité bazo ta Brésil pour na royamba bah invité, tu invité pe bana ina bah aux porte pour na bah manza ko ezana risque, bah lukaem suba bonge ça va mutako ta déjà parce que concert bah bouche ne vénément suka wanande za la danger. Mais en tout cas, événement moroté le 2015 événement zali. Toko beta na mso masolo ba disque mais événement. Disque pembeni to beta na masolo événement. Tu disque pembeni. Nyo so na kata musique to lobi ke ba disque mutu nyo so ko bimisango mais mutu nyo so tekate. Yana mutu musupa bimisi CD ba ko pesa yo na chanze nyoso ba ko pesa pe CD amsusu ba kabeli yo ba kabeli pe ba voisin amsu 3 CD kaka. Mais abimisa yam sous 400 exemplaires par rapport à niveau na donc le na mito na ninga mabete we rason il a rien à prouver azamuto asali marambebele azamuto abimisi bane bele azamuto le na mito azo continuer stratégie les marqués kenda we razala wera ba mise combien ba longwa we razala wera aussi longtemps we raza ke yemo alongo te yemo akanga orchestre nete yebango ke we razali azo continuer musique na et puis état que stratège azamuto bino mo bo comprendre nini Mikolozo ya bo comprendre ba niveau ni to komi na pour ba contrôler za na États-Unis ba Australie tout ça rien à voir. Moni musique pe lelo za sozo kende ndenge msuto kanzo kansate. Kalizaki msozi rumba moi ke jazz yo matiango plaja voix likolo moi voix moi mso bana basi. Mais isa makamwana te leo na minute yo mutazo comprendre moni bina ke fali pour pas na original. Comme international pour bagarre za na ba Nigérien na ba Ivoirien. Comme international. Tant na ba komi mo international cela veut dire nano a comité na ndenge yemo pa linga komela. Ah oui. Par rapport à international ya musique a Congo te. A beti original kitoko. Le na minute wera son a beti bloc cadena. Wera son pe na minute azana besoin pe akoma na niveau yi azolinga komela. Po mutu to azana niveau linga koma. Parce que le roi na to komi ngote niveau Congo te niveau Afrique te. Niveau international non, tout le monde sens ni musique est internationale. Et après la musique à niveau local. Parce que ce que Léon a ba boîte ba chelo rumba te bandi kangamana ba comme le roi viol comme le roi séquestration. International par rapport instrument langue tonen. Musique to betaka même rythmique déjà. Na couleur ya musique. Ba musique ba te bele ba beta ba na monotonie ya musique. Donc déjà ba monango. Kadene betindeni. Wana world music. The world music cela veut dire ouais rason na recherche. Recherche il y a Tchabwala, recherche il y a folklorique, recherche il y a international. Il y a un autre bengango world music, ou eza musique moko mutu nyoso obinango. Mais so chem so américain mo wa emine rumbate. Ubandi mbana lingala hôtel mati. Mais bloc de mo bela américain, bloc kadena. Vous comprenez? Au moins bela original. Donc c'est ça musique oyo photo takende libanda. Musique a Congo eza nango. Tu comprends musique à Congo donc visual musique photos en lelo ça photos dans la musique internationale. Sankara d'écoute merci beaucoup tout ce qu'on m'a dit dans soukana pour l'interview à lelo. Sankara d'écoute à normal kasi boni. Compte à rendre une émission. Yango ina reçoit naro. Faoye sangat. Beaucoup kana. On est ma bien Sankara. Bah je sais pas saloni. En tout cas ça va compte à rendre.
po ba bimiselanga ba bilo moko au moins na minute au moins na minute il y a pas de problème na expliquer aussi par respect na habité position aussi la presse je ne sais pas après ce beaucoup tanana bango yo sikoyo otunanga te disons on ne sait même pas il y a pas de problème information na comprendre ki yomba moko oyoko bima sikoyo na idée na yo Laura Tandas la revanche des tortues ninja menandenga petite sœur na sepeli no makasi donc en tout cas là yo comprendre ba mo ndengeni ayaki pela la tembe sankara yo ofinga yaya o bona lelo donc na comprendre mais toutefois lelo ko sila makamko te oh na moni ba mo t'inquiète ngam ta greco mais olobi na ngelo mo sikoyo ya na yebite olobi na saki na finga yi mutu te na tuno na mnoko ani otunga mnoko na ndenge ni kuna ba makasi na finga apo olobi na finga na raison no finga ba mais ce qu'on a batu nyoso OK il y a pas de problème na ba bato to okola to swana na veni faut banda déjà ko yeba ozu ba bato to swana na veni ozu ba bato to swana na classe ozu ba bato na finga nyoso la vie yo bonira mutu moko do zala ba compte rendre yo kotina nga yo kotina bilanga nga yango na koti o bilanga nonini tena boyo bilanga nonini msala ngai wap okana salom sala wati na respectant en tout cas félicitations oh mais na yeba ki tobi musala nanga na osala musala ezebele M soit va caméra ya to ça qui nous sala na divan. Non. Oh, nazolo ba M c'est exemple. M soit va ya lambaki, ezaki musala. On a pas M soit torsionné ndaka ezaki musala. Parce qu'on a bien respecté musala no tende nini. O torsionné te na koti na poto. Parce qu'on a tuni musala ni. On a raison. Tant on binanga musala ozo sala, on a bi félicitations. On a raison. OK. Donc ponanga elo na lobara en tout cas na respect presse makasi. Parce que presse bino oza bateau bosala ba artiste oza bateau yo am so mutagi na fin fond ya mukili a bien information à travers yo après il faut comprendre que ça na ba dérapage monsieur les gars na presse oui et go senga pena que mutu atozaki na maîtrise au moins am so mutu pe a déborder donc cela veut dire mais problème na biso mbale ya yebi côté utagi oui tango asala émission na Mark Tabu ba fandi ba groupe ba journaliste ya bandio finga wera abandio critiquer par rapport par contre abosani ke wera na musa na eme wera à travers wera mutamemage poto tant wera memie poto et yo sala gazana makambo aloba na nenga mabe ya mutango lobe na nenga mabe nga etaka alarme o esaka ke so simbi voiture déclencher tant ya lobaki abandio chrétien wera abandio finga wera ngana yelie. Pour sur internet, un journaliste congolais qui a interviewé Zidane. Betan internet. Batu ba yebi ka côté musuke na journaliste. Na lobby sa Zidane lingala. Batu musuke yebi na lobby na le solan ba Claude Makela ba Roberto Carlos. Batu musuke yebi nga pe porte parole, ba musuke yebi nga pe artiste. O ba clip na sorti le les gars na ba Afrique na les éléments. Donc pour vous dire que nous ça émission na yo quelque chose on a pas tendance ba préférence faut ba peine ndenge nini pe respecter ba tonsus biso ba sankara de kunta na finga Laura tendance ta na expliquer qui na finga gete mais eza na ba te belé o lelo pe na minute to sala ba guerre na ba président JB Mpiana o lelo na minute so pe na problème la tindi texte mon pe ça petit na sankara na les cas on a baki est-ce que lo baté na kabelo te po finga anga. Tu comprends? Le la minute massa nanga ami da France va fali poupa. To sarana bango ta normal à l'aise. To chrétien na musique eza monde pa. Musique eza monde ba ingrat. Musique eza monde mo tiko lo comprendre ngoti. Musique eza monde ba impoli. Musique eza monde ba intellectuel. Musique donc est englobé ni à tout nyoso. Parce que musique eza et logo ils ont fortifié, ils ont peine souci, ogi pe moi musique ça lui bien. Toi la musique chrétienne, toi la musique moderne, toi la musique on se comprend donc voilà. En tout cas, pour na Laura tendance naza na problème na ta mukete. Soki to chrétien na o ya finga wera nga pe na ye na expliquer na normal. Oh Laura ko te logo te na finga batwa. Hey batu balela bazali na lelisa ba mama, na lelisa ba papa, na lelisa batu nyonso za mama nkote za maraboya. Monde ba ingrat ba ya expliquer ba on peut na ingratitude mais na ndenga ki yanke Sankara expliquer selon école de Sankara. Yo mutamaka si bando lela. Papa. Alobi côté na mabe. Abinga na makolomi. Moza makasi robeta. Donc biso na minute balobaka www.com osakani na wera Sankara de kutana ko aider yo pona kozwa na référence na côté okola na makambo tout temps na kozwa CV et bimi na computer
nayebi na kotalo na poto nayebi na kotala yo tina beto ba makamo boye perturber o chipe olela toi to comme na suka na saka na pesi yo merci hein te nga na remercier yo te na remercier yo parce que talaka eza musana yo donc voilà nga na sepeli déjà omoni o sa musana eza musana yo merci beaucoup si eza musana yo salango déjà ça complexe okutana pe na babatebele ya msolo lokutana Sankara lobe kokutana pe na Sankara bon na sens que le lokutana eza lingala le lokutana Sankara lobe kokutana Songolo Pakala ya komba mutu te exemple okutana pe na Fulani tu comprends donc ezaka ba expression lingalique donc voilà donc elo na ngala expliquer ka na CPI na kei hein talaka uyambinga une émission na yo malgré to c'est pas Chatibaya parce que ngando yo za pe ne pas Chatibaya donc yende mikolo deux fois te ozo sentir que tilelo bato ba bien tangungi so été ba cuisse bien torchonné et puis soko permettre nga déjà c'est comme le to succès na maman amabanga sana boza mabanga te mena lo ba délégation bato bazoya sangane a mama poto mambo esi la menzoka bon moni nzambe to liste comme la na sepele moni nzambe to sambela tuna bato nyonso to sambela to chasser ba démon na suka ba to remercier nzambe so alinga ko to merci na remercier mana titre bongo biso ata mokili yo monde ozana so babwaki oseka ata na prédication haleluya donc mabanga te nazo remercier bato te mabanga te mabanga ezali pena ke bakombo bakode oya te ya te poani bo so code eli yo boya nde ozo bwaka jomo ozo bwaka siko ozo sisa te ozo kumisa so atindele oboya te yani ngwana tinde posa msupo kutana prêtre mo Serge Benga bibo mama zwata mo loko cha credit olobo na zo mbongo te batu kala ba boyo loko tambongo ba boyo pe ko zo mbongo ka ba même ki lebe ba conjonctive batu bazwa tu ba loko ta tu en tout cas na pesa ka bambote na Apocalypse Bella merci et puis président kadima na Dubaï délégation zoya ba Samuel Wedi bazo Australie ba japonais donc monsieur Franklin en tout cas Guy Badjo Canada Acti Tongo et puis Jonas Mbese Nancy Mafuta Jongadi yoyo bango bazo ta Canada bazoya et puis délégation française ba Pamelo Mongo les boss ba Jigo Mongo Vaquet de Vaquet ba Samir de la Plaine ba Mimi Laifeta et puis ba Goche Bilao sona sous di Caps Kabango talaka petite sœur ba kontaranda lia et puis Boboche Gare du Nord na Bosanité Beverly Kafuba Jessica Chilanda elle est née en France et puis Get Bakika na Bosanité Sami Mokili vient na biso moko na ba Blaise Elema ya Rolobezate et puis Chuchu Luambo dans talaka nganda na Paris tozo préparer andule ba Golf Gizola Eli Mangala ba De Napoli Lupemba donc talaka soto bando loba et puis ba Chuke Lomboto Claudine Kinwa na France merci à trop ba Christian Kinwa Nagler Bouebo et puis Mimi Chikeva donc France wana za rolobate parce que zaka ba délégation vous comprenez so lembepsinga et puis nazo remercier mingi so Serge Ibaka NBA en tout cas Serge Ibaka mutayamba biso na États-Unis yana Rashina Ibaka Obama talaka ya rolobezate et puis Roger Lukaku balobido papa wana tilelo lutte contre l'obésité atali bumweza tatali toko lezate il est beau Roger Lukaku et puis bombastique na LA oboyombenga na Los Angeles ba viebula en tout cas Eric Ngoma Twenty Mungani aux États-Unis Yoyo Mungani ba Pichu Mbongo aux États-Unis président communauté Thierry Bompeya merci nande bo assister na mariage et puis nazo remercier Dr Dadi Bimba beau-frère nango abala petite sœur na benga ba na Jeep Bimba le kokana ya rouge moi c'est n'emballé bazo me ma Jeep quelle éducation bolo tando tamabeta et puis na yeli susu Simon talaka Simon na Indianapolis oncle Pido na Indiana Nasiba Couleur na Indiana et puis Maître Matalongwe Indiana comme in Atlanta na pesi bambote Saint Vola Multi Japon Gimalela Alemwela Chikito Bangu pardon ani célibataire bon talaka yo na France ropo bala aluka ne mbalite metalaka na ninga design et puis Bruno Matadi mobile atembe na bosanité papi chokindu di Kemski di Kima Popi Sesungu Chiba Super Situmba Monique ba tutu ba tala sko émission so na continuer na boage susu fe na nga Anderson na imbi balobido Anderson na imbi deux fois te ve na biso pena ba président Bofira ba Kida papa na gradi ya kosakana te so na continuer su banzungu awera ma papa awera ba Sani awera et puis nazo remercier mingi mes enfants français Sam Samantha Monique Samuel en tout cas Sam Samantha Monique Samuel c'est papa hein? Il est en Afrique voilà je suis avec Tantine hein?
Voilà, Olembi. Et à solo. Vous avez raison. Il est belé. Vous comprenez? Même si on tali bien au monde, si on a bandio bois capé site na bino au monde au tigre sous temps. Na bois site. Pour pas trop temps là. Ouais, site babi bon quoi mboka donc deux fois tout est. Ah, puis na information à la source ici, ma vraie chérie a bien beau senti bois noir makangolo ko bois na fleuve ke au pêcher sous azonga I love you bébé bisous. Tala ba lèvre petite. Donc il tourne makasi na caméra na sima na moni bena do geno matonda au senti na santé pour caméra tel meleki munene so na ba santé médiocre kweya bato batenga milongi. Et comme ba film ba Jean-Louis Renat, ba Dona Beja, ba Charlie Charlot, tu comprends? Désolé, comme la souka. Merci beaucoup na Hervé Lola. Toujours dans ma caméra pour l'information. Ndeka na loba ki oyo nze tambola ke bana fausse information zaki sankara de compta. O ayebi ayebi. Eza on ya osamba te. Merci na yo Victor Mukenge. Victor Mukenge na Suède. Msala yango tonto pratiquement monde to lobaki machine ezonga simate porte sima bakangi batu nyoso tout liboso. Boka ndo boka na ngamoko Yvonne Mianda Blazawana. Merci na Sankara ndenga zaki invité nanga. Merci na Maison Mère Mobimba. Et puis merci na bana potonio so ba pesanga confiance. Mais au bois qui l'aura tendance ta. Et wana grande sœur. Au bois qui était. Ya nanga. Te au bois qui endete. Te ya nanga. Mais bois qui. Wana ya l'orage en plus basasa là. CPI. Cordon Adams, Lois, Batunion sa CPI, mana coquette. Donc, bisous à Mimi. Ya l'aura tendance. Ne la finga on la bois qui opé. Bonjour bande konanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, ko zapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete karamoko. One love.